Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Y'a Patrick Marois Vengi, mon mari Space. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rileon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Rileon numéro 25, et puis Patrick Marois Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service, ébélé, routine dans bas carton, routine dans bilamba, et puis tous allés na service, moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Marois Vengi, balobi service kitoko, Soro Lingo Oumela, foyer na Rileon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya jara ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboy besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rileon numéro 25 umela Barbie azana biso awa. À la piste s'il vous plaît. Oka. Kadi matala balingi kokunda ngai mobeso nazali nano kopema nano nakufite Babi, tu as la présence à Alain Kossi, à Zana Selongo, Balobi. Tout la staff, Yemoko, Siperette, Nakata Savini, Babi Lelo Zalelo, Onjo. Fote ya mandate, fote ya komelesa, atekeli biso elamba ndenge moko bapangi ye. Komelesa yeko aluka na ese mbongo ye, haina banda, tokokani ye. King Service Express. La fête plus commencer, on a reçu monsieur le maire de Viry-Châtillon
c'est lui qui nous a donné la salle aujourd'hui. Et il nous a, effectivement, il nous a loué la salle aujourd'hui, effectivement, moyennant un bon prix aussi par rapport à l'association. Alors peut-être, comme il est venu nous visiter, on aimerait bien, à travers la caméra Panza Salonkongo, qu'il puisse quand même dire un mot concernant l'association de solidarité africaine. Je suis venu justement pour la découvrir, donc c'est bien de pouvoir s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par la solidarité et qui, au travers de diverses associations, là, justement profitent aussi du feu de camp, le terrain de Viry-Châtillon, avec un lac qui est juste à côté, de bien pouvoir fêter les choses tranquillement à Viry-Châtillon. Voilà, la ville tout simplement. Vraiment agréable. La ville est très agréable. Merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup. Pas de souci. En tout cas, on a vu que vous êtes très solidaire et vous avez beaucoup d'amour par rapport à toute la communauté du monde Tous les et africaine. sont amoureux. À bientôt. On vous remercie. On vous remercie infiniment. Et c'est sûr et certain que la soirée sera bien organisée et la soirée aussi sera bien sécurisée. Parce qu'à l'entrée même de la salle, on a vu des agents de sécurité qui sont vraiment des véritables professionnels. Ils sont là pour essayer un peu de mettre la sécurité à 100% dans la salle. Alors eux-mêmes, ils sont mieux placés pour nous expliquer comment ils vont assurer la sécurité de la soirée. On a entre nous Maître Jojo. Je vous remercie que vous m'avez passé la parole. Nous, on n'est pas la sécurité que pour se battre. Nous, si tu viens pour la bagarre, on t'amène à la justice. On va suivre la loi. Donc on n'est pas là pour venir foutre la merde, on est là pour sécuriser. Donc Moutalingi ke Alukanae Makambope Aruzwango. Je vous présente Maître Junior. Allô, bonjour, salut tout le monde. En fait, on est là juste pour faire la sécurité, assurer le bien-être des gens, quoi, tu vois. Mais on est là, la soirée va bien se passer, on est là avec le frère Alphonse Château-d'Eau. La voix autorisée. C'est lui qui est le mieux placé pour vous expliquer tout. Merci. Effectivement, en tant qu'un des co-organisateurs de la soirée, alors je vous souhaite tous les bienvenus. On l'a vu, monsieur le maire était là. Il nous a octroyé la salle moyennant un bon prix parce qu'il est très solidaire. Et la sécurité est assurée à 100%. Je souhaite le bienvenue à tous les invités. Et nous voulons que les choses se passent d'une manière pacifique et sereine. En tout cas, 95 soit loué et il y a aussi la sécurité de la police et des jours au lendemain. On est bien entouré dans toutes les possibilités possibles. Donc j'espère bien que des soirées comme ça continuera, que ce soit l'année prochaine aussi. Pendant les vacances, on aura toujours de telles opportunités. Et vous serez communiqué dans les jours à venir pour toutes les organisations possibles. Ça, c'est la voie autorisée. Les grands managers de la musique congolaise, le marketing international, donc Alpha Wungu, Château d'Eau, les salons de Kafir. Bon, je vous embrasse tous, alors soyez les bienvenus. Toujours la présence à fils qui est les exemples Angili, fils qui est les Kolo et Son, moi Liloba. Ouais, dis nos images, Yoyebi, donc c'est fils qui est l'exemple Angili. Toujours Versailles, quoi. Bérad Prost des Amunda, Papi qui est l'homme au pouvoir, Dieu Moukete là. C'est un mot, quoi. Merci beaucoup. Donc, je dois toujours quoi. Versailles, c'est rien à dire quoi. Donc, ouais, la marraine dit José Maire Nabiso, en tout cas, merci beaucoup de l'initiative. Yoyebi Maire, donc, Nega de Kozaki, Vetou, Roger Mabouidi, Apo Davé Manzam, Nayomoko, pendant son Congo, Kanga, Île-de-France. Donc, ah ouais, donc, mais on a besoin toujours la plaisir, Yoyebi, donc, toujours quoi. Toujours Moutuna Moutou, faut voir mes 12 quoi. En mode Versailles, toujours quoi. Ouais, Yoyebi, Mingi Olobé a été dit non. Le fils qui est le leader, ça lobby, na Sima Bayumba, Baya Oloba, mais le leader n'a bien fils qui est le ça lobby déjà quoi. Aux examens. Ouais, les autres concernés, mon fils qui est l'habillé, ça lobby, parce qu'elle va prêtre, Bayumba, Tigo, Botiboya Oloba. Babi terrain, karaté zo yinda ça va inda mabe bozo mona mo vide là toi dans 17h bomo na mo vide mais tango ko yinda wa bono bagaya makama kisi ali mais dans mo kisi ti présence à Boutarufu babi rufu mbutanganga babi tayi wana ye babi vient la biso tala niveau rufu mbutanganga pas autorisé
Babi, ça va Indamabe aujourd'hui, les lots et Indamabe, Balobi, dit José la marraine. Allô, allô. Azo le Belabi, le mois le Bamoka Soukali, parce que Yem de Sali Makambo Ezala. Maman. Allô, allô. Oui, pas Billy. Mais ça c'est Lengi. Non, non, moi, donc, Hermès, c'est Lengi Roboya. Kitoko Wapi. La marraine, a Kangi Masolo, la Katesson. Donc, nous avons mon côté. Lengi Wapi. Babi Hermès, c'est Indi Makas, c'est Indi Akoinda. Donc, Kitoko Makas. Maman, il s'en est gaba, moule, il s'en est kitame. Nous avons Waka Marabana, des Alaka. Lengi. Maman Labisso, bonjour. Maman Labisso. Bonjour. Amon a souka na t-shirt dit José la marraine. Et Bani. Dit José la marraine. C'est la responsable de cet événement. C'est ma mère entre autres. Celle qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Si, c'est elle. Je vous réponds en français, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien, oui, c'est elle qui a organisé tout ça. Et moi, je suis la présidente de l'association Véro. Donc, Vivre ensemble à Rissorangis, c'est juste une association qui permet de réunir tous les Congolais à l'occasion de rien, mais juste pour se réunir, ça fait du bien. Venez nombreux, vous allez vous amuser, vous allez vous divertir sans chichi. Venez comme vous êtes. Le beau quand il a dit José la marraine, Boya, bon vivre. Merci Babi, c'est des panneaux au Congo toujours, Babi Yemo la marraine, à Messani Kolobate, mais les lots de l'Obisaï, parce que ce moment va tourner, Babi, là toi, tu es en 17h, hein? Tu es en 17h, Boboni Thérèse à l'envide, mais la promettre bino vraiment les lots héroïnes, ça va Indamabe. L'artiste est un nenge baliawa. Bomona va permettre Gims, Bomona VD Souza, Deningongo, Bomona ba étoile d'amour, la fille à longue jambe passe en abisso à André de Bordeaux. Balobi, blanc la biancée de la presse congolaise passe en abisso, Babi va Léopard, nous ça va, il y a presse congolaise, Baza Penabisso Longo, Balobi Janifa, il y a Sanabisso, tous les comédiens au Boïbi, Baza Nabisso Lilo, héroïne n'a pas bien la mukete. Babi Tota Moussamiko Nabisso Balader parce que Bomo Thérèse en vide, mais n'a pas suivi nos promesses. Dans quelques minutes, Bomo ça va, il n'a pas bien la mukete. À tout à l'heure. Babi, délégation, et outil Mboka la Mamboka, Babi, Tata Oyo, tellement. Dans la ville, nous avons bâti. Donc, moi, la poto à Kala. Donc, aïe, on a PCR naïe. Ce moment, l'organisation, oh, bangonne basaliango. Moi, le basuka, il peut la bande de Kuba, la bisoa. Tu veux dire, moi, tout, dingue de la Raka, tout soutenir, basser. Tu vois, moi, moko, le cas, moi, côté Toko. Ma femme a poto, penda bango, de haut, de mon amati. Mati, moi, le bête est à Mati. Moi, je vais visiter quoi, Natala, sur les Andéni. Nakota na mona ngokwa. Ya ngobelo na yosa. Là, on comprend le peu, mais que yo posa famo ni ngala mingi, mais tant ba loka bla stando za kite. Comment on fait dans la place nanga? Ah, na la trai wana quoi. Ka bolingo na yo ka tindika ke yo beta mo. Kitoko. Babine zalaka 3w.pandesango Congo la terre ala mo la staff ya Maman Nisha Lutumba, la supérette, Exo Boutique, la supérette de chez Maman Nisha Lutumba, Balobi Sangonayo, Tina Afrique ici de Tamboli Moki Mobimba, Balobi, Bota staff nae, Bako Tumanta, Babako Tumanyo so alia. Lelo ça va Indamabe. Maman Nisha, venez ba Sangonayo zani ni katni siga. Et c'est quand on a ces belles mingi, les journée à retrouvailles. Serre n'a pas aussi Kinshasa, na moana et pour passer vacances donc il est passé à la bise le roi de là c'est pour la vacances donc et ça l'inga plaisir à tout na mkolani likanisi oyo et ça va bien kitoko to na sepele na un jour na mona qui on a bipé le longa pena sur stand. Merci Balobi maman na biso uti Kinshasa ayeneka ko lia le long taba et pas ya maman Nisha Lutumba Balobi maman ntaba yakini na poto ekokani. En tout cas, Eko Kanate, Eko Kiko Kanate, Oya Nini, Oya Kinshasa Leki Kaka, Oya Kinshasa Bantabanabiso, qu'on appelle communément chèvre en français, Bazako Lia naturel, Bakozoko Lia Makasa, donc Bouezalaka Moussous, mais que cela ne tienne, Baza Moussika, bon, Tolia Kaka se présenta, mais Biso Bantabanabiso Bazaka bio, Oya Kinshasa, Like Sénégalais. Les Kanisi Yamuto, Asali Likamboyo.
eza kitoko mingi likanisi yango eza bien surtout na cadre ya retrouvaille ya retrouvaille ya bino ya communauté congolaise eza malamu mingi. Il faut peut-être dans l'avenir bo réfléchir nanu ezala kaka te cadre moko ye bomeli ale bopalangani botala ndenge nini bokokanaliser l'effort na bino mpona koparticiper na reconstruction ya mboka ekozala très important. Donc ezala kaka te ke bolie bomeli esili bopalangani parce que il semblerait on laisse entendre que c'est une fois le mois. Il semble nayebi te ezala une fois le mois soki une fois le mois bazokutana nayebi ke na bakayu na bino ezala passe mais soki bazokutana une fois le mois en 6 dans un cadre convivial boye mais vous échangez sur comment bosala une diaspora très forte pour participer na nini ya mboka na biso parce na mboka déjà makambo kitoko ezosala mingi donc bino soki boyesi kobakisa effort ya diaspora ekozala malamu mingi. Merci balobi maman comment na Edi José la marraine olobi ni pona ye nani organiser makambo comment na Edi José la marraine ezali kanisi mama di José grand merci nzamba pambola ye vraiment et je pense que soki yo osali omeki kotransmettre ye likanisa moke oyo mwa contribution na ngao na lobi ke ezala cadre moko esuka kaka na komela na kolia te mais borefléchissaka mpe ensemble so bokotya mpe un comité moko en place ekozala malamu mingi mpo boréfléchir sur l'avenir aussi comment est-ce que vous pouvez participer à l'effort de reconstruction ezosalama na mboka. Merci maman la biso Nono Musei oyo tobengaka full boss Nono Musei moi lobi ete mpona ndeko na yo ndenge asili kozwa mwa standard nasepeli kaka nde tokutani biso nyonso donc ça va nde ozomona staff okanisa wapi okanisa na kini wapi non nde moko ana kinkole vraiment merci coup de chapeau na serre à réussir c'est bon merci nous pendant ça Congo toujours babi tobona mamu international babi mama Brigitte o boyebi na jivizine na son imdakanga masolo son mamu babi tomoni auto babi ntaba mamu est-ce que likanisi oyo esali ndeni titango lelo stand na kati la terrain oyo ya son esali ndeni esengo mingi puisque naza mwana action naza mwana jivizi donc toyaki poto mpona koluka mbongo yango nazoluka mbongo na ngai na ndenge oyo nasepeli mingi mosali otambola bien naza na baklia na ngai bala jivizi bakili ngai te bazoya na bamasa mosusu bazota bisika bazoya staff na ngai yango oyo kozala malamu na bato yango te kozala malamu na bana jivizi makambo ya jivizi nazangaka te na maman international à division olinga te je suis là et je resterai toujours maman. Merci maman. Bon maman la biso maman moi le bête nana le bate donc te eza biloko maman nazo protéger car nazo soutenir ye pour la sœur na motema on va continuer toujours que soutenir ye tina suka toi asali likanisi asali mabe to asali malamu akana remercier asali bien poitré au 5 sabiso nyonso na esika en tout cas félicitations à continuer et puis à continuer kaka babenga di José la marraine yete eza ye moi ce qui te rend cas te remercier na geste ya asali à 5 sabiso nyonso en tout cas félicitations merci José la marraine maman lobi oza gentil mingi au PCB moi espace nega Emile Elias alobaka pusana to vanda yepe azuma pesa ko vanda yango na moni na ya pembe bakiti ya bleu maman international désolé merci mingi nzamba pambola yo susu prochainement naza na yo allez non ça musa baklia ba ozela batabala ngai allez merci glissante botala kaka to la glissante epai ya tellement nalingi seni tro yango wana donc awa tona stand ya mishi mushilele bijou imoyo yeyo muzafali ti bongo mona bastaff evandi awa bachampagne baza wana bamaître bison barechar lukau baedo flash donc dino tokoya awa
Monique Bazawana, à Koudi Angolo, Linette, Tekama, Pierre, Maramtuza Kitoko. Vieux Bazawana, donc Vieux Clara Zawana, donc staff là au Kuba. Tout ça, on a vu ça, donc les loups vraiment, ils ont Winda. Voilà, il l'image. Donc, Mouchile, là, moi, Mouké, pour voir, il y a des gens qui sont là, pour voir, il y a des gens qui sont là. Le Vatama Mouké. nasepeli makasi bon stand ya boza koyinda mabe koyinda makasi parce que soki tosimbi eloko toya bacomédien toya bato makasi ekendaka toujours likolo bon ezali mama dik deja invité biso yango wana toye tosepela maboko eza wana nakanisi di azomona yango bachampagne biloko nyonso eza champagne mpe mobimba azali awa wana ya mutu sikoyo ya mobimba telema po mama telema mwa mokete bayebani na bango déjà na champagne bon edino na champagne bayebani déjà bon tosepeli makasi yango wana tosepeli mingi staff ezali bateso bazali ekoyinda mabe me oyo eza kaka ebandeli. Merci beaucoup. Nazana mingi ya koloba te. Champagne ya kosilisa discours ndenge tokutani pour la deuxième fois na kati ya terrain. Ezali esengo mingi epuis na bapangi nyonso na bapana batondi ezali esengo mingi. En tout cas, merci beaucoup. Joseph Azawa, donc il y a une clôture ma solo à ma cambouane donc il y a surtout quoi. Donc on a mon bijou donc il a comédienne donc la comédienne donc Mukonji. La champagne du bien on a Monica donc il y a na sima donc Mukonji ma cousse on a sima Monica donc voilà donc Tozawa la kermesse donc les héroïnes à ma bé donc bébé princesse l'été donc toza tomela la maman de Nakanja toza tomela donc la chrétienne famille bien à tout tomela toza tomela Janify toza tomela yebo mettre la biso toza tomela na Richard toza tomela donc ouais ba vient nga quoi on a yebi bango e bango te Richard mo pao donc toza tomela na edo flash 4 fois flash toza tomela na yo moko mo padisango dino image toza tomela kitoko ba poseta kitoko mais kala mona kala quoi ça fait de Noël Chantal Bola bashi ba bisa yo solo vraiment je veux dire eza masolo ya kolia komela donc eza place ya baartiste comédien donc bino mo bozomona je veux dire toza ana grand prêtre ye moko Janify na pembeni bino mo bozomona mère de mère bijou donc masolo evandi papa Changa aza wana papa Rémi donc il veut dire batutu baza donc eza masolo ya kolia komela donc na esili te po aire eza na donc si désert veut dire tozolamba tozopréparer biloko ya kitoko mpo ntongo bato baoya balia bamela basepela ole lo balino pour la mukula lelo na mukula lelo vraiment la sepeli eloko oyo vraiment bakongoli fo basala yango parce que eza biloko moko mpe banda osangisa biso kala esika tokutanaka omoni talaka mboko bamisala babulo banini makambo ebele bon sikoyo soki tosala babiloko ya boye nde esika toyaka kokutanaka bala kongo esika tosolola masolo ya mboka masolo ndenge to mokili ezotambola quoi donc vraiment na sepeli ya trop donc nga mpe na ngai na passe message quoi donc nde na yawa na ye mona de souza azoyemba awa boyeba kala te le 4 novembre tozali na Noisy-le-Sec eza grand soirée lisusu ya bana yolo donc ezala somo donc nga momu nasimi makambo donc le 4 novembre na Noisy-le-Sec donc kala te fo bo banobenga déjà bozwa batike bafiche ezosalama donc lelo ezali kaka ke message epesama nakanisi ye mo desuza pa olobela ngo na soirée donc le 4 novembre tozali na Noisy-le-Sec donc grande soirée donc yo moko din hommage yo momu tosimba masolo tosala basport makambo nyonso donc yali décision ezwamaki kaka na semaine oyo toleka donc tofuti sale makambo nyonso to kitoko en tout cas tokosepela nakanisi lelo mpe eza mpe avant goût parce que desuza mpe aza na biso awa ezala esengo mingi quoi
franchement nasepeli na eloko oyo eza kitoko namoni ndeki bandeko bafandi bazolia bazomela en tout cas vraiment nasepeli ya trop quoi. Maman na biso blessé de guerre babi wabi na blessé de guerre yeyo pendant sango ya Congo ko la terrain maman nene ba sengo na yo kat nesika oyo na sengo na nesika oyo pela ndenge tomoni pe fikine sami na Kinshasa basi ya bien bakela na Kinshasa basi ba kermesse biso pe basi ya Paris to remercier maman ya monene na carte son la marraine di José maman moko malamu mona kimangu asasi biso toyoko luka mongo tozo ba blessé de guerre donc oyo ye awa alia kitoko amela kitoko asola kitoko dikuta na moto te ditumba te po toza ba blessé de guerre nde toye awa oteka te kende kolambela bana na yo lobi na tongo ça va une mabe olobi nini va une mabe tout à l'heure oyinda oye bien nayebi eza mbala liboso te mpo tosala kermese oyo eza deuxième fois tosali yango donc toza bien toza komela kitoko biloko bomoni toza komela basangria champagne tout bamama toza sodalité donc toza na solidarité moko makasi me toboyi nde songi bazomona ngo za vide mais tout à l'heure oyinda wa oyinda tobi doki oyo greni Congo toza na kati ya RDC Congo toboyi polémique kitoko papa na sepeli mingi poza papa malamu topesa courage epa la marraine aede biso toza koteka toza pe reconnaissant na ntongo tolonga bapela biso tosima nzela tokende oyo asalaka ake kosala oza sita monene panza sango ya Congo oyo eza sita monene oyo bablessé de guerre talaka nde tola deja awa nde tofandi bonakata bachar de combat na biso ezali toso bapesi ya masaki patozongi kitoko papa na ngai nasepeli mingi mpo na yo bakati osu kitoko opesa salon wana vraimen merci pesa eloko no kitoko nzambe apambola yo apesa yo ozangi esengolo mpona mokolo ya lelo ezangonanga mpona mokolo ya lelo sentiment tro me musike nde moto ebandaka na batan oyo batempete oyo epesa biso motema mpasi moye te donc toyebi te bambongo tobimisaki soki tokozongi ekozonga obe ekozonga te me toa bana nzambe toyebi kaka ekozonga limala nayebi ke ekoyinda wa tout à l'heure ekoyinda mpo ifo kozala na foi ifo kozala na kondima la marraine oyebi nini mpona la marraine en tout cas eza esengo mingi donc ndenge vraiment azwi makambo ya debu yolo tozongi lisusu awa mpo na ye donc eza merci bon à tout à l'heure là toala no moi babi liboso na nga nazala mama Judith Masia babi la patrona oyo azali mokonzi ya Congo mondial.net balobi la patrona Judith Masia yeyo na staff na ye pe stand na ye mama na biso makambo ozomona ndeni bonsoir Edino, bonsoir, toza na kati ya staff moni, toza na staff vata epa ya ye moko mingi olobeza te epa ya JDT Masia, match eza bien bientôt tozobanda masolo na biso tosepeli mingi na présence edi mondial nde tolobaka biso na biso donc tosepela tovivre biso nyonso elongo mama JDT Masia tellement lingi makambo minene assurnommé staff na ye vata botava bayebi vata na kine sikoyo vata na ndenga poto chez Judith Masia babi ezoyinda mabe mama Constantine babi staff ya mama Constantine yali awa mama likanisi omona ndeni te likanisi eza nango bien talaka mituko ma okrake bato vraiment okufa mais likanisi eza kitoko donde tosangani boza bana greni baneson tosangani biso nyonso tosepe na biso kanda tezuwa te oyo aza na problème ya mutu na quartier mais awa te avuma eza mpenza don likambo moko ya mbetelo kwa biso bana tia otonga biso mindolo te comprendre donc grâce à la reine toza biso nyonso awa c'est dit José la marraine grâce à la marraine quoi tosangani biso nyonso te oyebika ndenge ezaka staff dokolo staff dokoloko staff dokolo kande tomesana kaka donc staff dokolo kipe ya yo esi yo wapi kanda te zuwa te kwa Costa masafu kitoko boye
kitoko hein? Ouais. Ouais, sangona yo kati mesika oyo. Sangona kati mesika oyo ndenge tokutani biso nyonso. Occasion aboye ezalaka mingi te, mais faut ezalaka souvent. Ouais, faut ezalaka souvent. Ouais. Ça va bien? Très bien, très bien. Ne ozomona boyo mona kinkolo o nini? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ouais. C'est pelikuya na yo. Merci bien. Tu m'as même pas. C'est bien. Global Express, c'est le landing à Moukiete. C'est boye boza décidé donc boya ebele. Nakata Global Chitunga wo. Global Express. L'agence los Angola no pa enviar las cosas en barco, en aviones, en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo. Y agence Global Express. Il na pour France, pour Paris. Si métro Château Rouge. Agence yetu mufilisa zikondela mu avion, zikondela mpe mu bateau mu masuwa, zikarton. Donc ina ku métro Château Rouge pour Paris. Global Express, eza pona bino, eza pona biso, eza pona ba Congolais surtout au bazar en France, pe na ba au bazar à l'étranger. Pour la matin avec on a Global Express. Global Express solution na solo non seul. Ah bon? Oui. Donc ça la matin jusqu'à la lycée, au moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau à Kinshasa. C'est simple, au foutika à Paris, to s'en charger la maramio sur selon ndenge yo ligne ça. Na uko tina ba cameraman na kuna? Non, tant biso to s'en charger na nyonso, to filmer, to kani ba photo sur ça WhatsApp. Ils ont les kakuna directement pe to tindelo. Vous avez la page où on a une prestation ici. Ok. À la fin des comptes, vous reçoit DVD au moins un dernier marathon sur les kaki. Global Express, vous avez un niveau moussoussou. Déjà. Ah non, bah tout d'abord, l'équipement la mission de sur Zaya Porto. Pour tout ça, la prestation funéraire la mission de Zaya Porto. Et vous êtes en France? Vous avez en France. Tout ça, la gloire est professionnel. Enterrement en Afrique, mais net il y a Porto. Pour la place, il va exposer corps, la place, il va enterrer, différence il y a. Bonjour. Yango na yebise ki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 biso to côté on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango, basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global, biso tinda bakoli. Bakoli. Global Express. Il y a Patrick Morlafing. Avec sa vitesse de diffusée. Global Express. Fouka. Basi ba pakati. Va changer la solo. Et c'est quelle chance? On va communiquer à mon côté quand il en chance c'est qu'il moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu. Ici Lali. Global Express. Fouka. Edino image. Banza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Edino image. Panza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo. Ah ouais?